Père Soso, tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aya kodoter? Alors monsieur Papi pourrait être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Mbote ba internaute ya EDTV, ya congolopolenews.net, ya politico.cd. Le lot est comme on a notre aîné dans la profession, Daniel Safou, un journaliste acquis au changement, très engagé, doit approcher parce que nous sommes sûrs qu'il y a enquête à cas. Après enquête, peut-être qu'on doit vérité par rapport il y a turpitude, eux ils ont les kanakati, il y a scène politique congolaise, mais précisément il y a rassemblement parce que Toebi Makambu et Kondongo na renseignement, il y a moto kota na bozindo que tout ça ni pour la sagesse, intelligence et puis engagement pour les changements. Un journaliste qui a la tendance t'aimer, un bon journaliste doit être du côté il y a Makambu et Simba. Sur les Simba aux Alanate parce qu'on peut soutenir ma bête. Un journaliste engagé, c'est comme ça qu'il est mbote de Daniel Safou. Alors, papa Daniel, le torchon brûle, la carte à rassemblement, nous sommes sans ignorer que Maramboisa Matata Puna. Pour 7 candidats, la course, notamment Martin Fayoulou, Pierre Lumbi, Lissanga Bonganga, G14, Olengakoy Ewanga, et l'autre que vous connaissez. Alors, opinion na yo les amis, cette la course pour un seul poste, il y a pour remplacer Papa Etienne Tshisekedi. Merci beaucoup Nambotu Notuninga. D'emblée na webi sort Tshisekedi aza irremplaçable. Kozwa mutu neti Tshisekedi eza mapasi. Eza place parce que Tshisekedi aza munene mingi. Tshisekedi bundi bitumba oyo bamisusu batikaki ye, bamisusu bakomi na mbongo, bamisusu bakomi ba député, ba ministre. Donc c'est un combat oyo ba remplacer mutu lokola ye eza mapasi. Mais tokoki komekola tokoki totia oyo akoki mpe kokumba biso ekomi bongo na lombango tosalela bongo mpona Kabila lobi po tokoba rassemblement babimisa mokitano ya Tshisekedi eza mpenza bongo te. Mais lokola ya sengi bongo basala yango eza mpenza bongo te. Nazomona te sika ye azobanga population akobanga manda esili toke bongo na bakor yango tokokende lelo 3 mois bakor bapikaka yango te tozoyeba te eza boni kanda ya peuple komata kaka tozoyeba te tokosuka boni. Mais soki totangi na bayeba nyonso to wana balingi bongo bazala bamokitano ya Tshisekedi. Mais critère ya monene na nyonso to ezali obundi boni obunda bitumba nini parce que Tshisekedi égale bitumba mpona nini état de droit démocratie yango wana. Mais toza bongo na kati ya rassemblement eza na babloc. C'est ça elo ozosala rassemblement. Boza na AR, boza na dynamique, boza na IDPS, babloc wana yango ezosala rassemblement. Bitumba euta musika. Lelo toza na G7 na ngana bosala ba courant wana yango esali bloc. Oui ba ndeko na biso ba Fredi Matungulu ekosora. Mais na kati ya bloc wana leader azali IDPS bakei bazongi mais IDPS atelemaka ndini na bitumba na ye. Soko ozwi bandeko nanga G7 o babengi na français un peu de retenu lobi kaka bakomi baopposante baposa acte moko ya malamu, acte ya malamu ya komona Kabila aza koboya koaplike constitution tina suka na kobongisa milulu ya baélection bamoni ke non Kabila alimomema mboka na zunguluke base retire. Acte wana ezali acte moko ya malamu, eza acte ya patriotisme, eza acte ya kolinga mboka, eza acte ya kotalisa te moto moko akokomema mboka na bobunga te. Tobetela ba maboko toyambi bango population andimi bango, mais population abosani te ata
basali acte wana consommer mandat Kabila te consommer mandat liboso 2006 Olivier Kamitado Pierre Lumbi contrat chinois na signé en Pierre Lumbi obi mbongo boni ensuite le compte final à Pierre Lumbi obi asu combien 2,5 millions. Yo somona mutasi si le compte final à 2,5 millions. Mbongo mbeleti 11 ans comme conseiller spécial à chef de l'État. Le lot comme une opposition. Ata tozangi bato. Ata bato bako kumba opposition ko bazalité. Obo Pierre Lumbi ala kamoko. Ah koma mokitano ya Tshisekedi te abundi wapi. Abundi wapi. Na kanisi na nzelo yo ezate o na lingiye o te ye kakate. Ndeko na biso lenga koi abundi. Abundi utaki bolenge na ye moko nakanisi na nzela ma milulu oyo bapona mokito na Tshisekedi ekobongola ezaleli na ye azala constant abomoli na ye olinga koi abandi bitumba za elenge babengaka des enfants terribles de la démocratie olinga koi lelo omona batracte ezoningisa ville morte meeting olinga koi tokanisa tana mosala na ye wana ya kobunda olinga koyaza na capacité ya mobilisation capacité na zana mais na kati ya capacité na mobilisation na parce que ngongo tozali za ngonga bitumba et za ngonga te yalobaka français malamu yalataka kitoko yaza na mbongo te tosengi bongo mokito na Tshisekedi azala bongo combattant oyoki ndeko kiuma mbalobi kiuma lobi soki pona ye moko Félix Azwa na primature Félix Azwa na rassemblement Félix Azwa na sensa wana ndeko kiuma Gabriel kobosana te wana za moko ya ba 13 parlementaire oba bundaka bitumba na Tshisekedi abungi nzela akei azongi lisusu soko moni kuluta lobi bopesa nyonso na IDPS abitina elingo loba nini bino bobundi te boye koya boza bakuya na makambo yango ba Pierre Lumbi ba Olivier Kamitatu bango nyonso baza bakuya noloba kaka GC bazala moko mikitisa olenga kwa bande kobunda te ntango bazaki na ngambo kuna olenga kwa bande kobunda abundi toye awa na milulu tokutani nango makambo tokutani nango awa ba mobilisation makasi salami awa pona kolakisa ndeko Kabila te soki omebiso na milulu te tout s'arrête le 19 mais ndeko le mako ya bundi na bitumba wana azano na moto wana soki batiki esika wana kaka na likambo ya komba kaka na likambo ya komobiliser kaka na likambo ya kopepa eloko esengi biso oyo kozongisa ndeko Kabila sima ezali capacité na biso ba congolais ya mobilisation eloko tozana ngoya soki opposition Tshisekedi na ye moko azalaki na capacité ya komobiliser bayimboka mpona kotalisa bango ete nzela oyo soki tokei bayeba kokamba biso na nzela bosolo te nde tokweyisi bango nde bongo tozwi alternance lelo ndeko Tshisekedi azali te tokozwa bano babundaki na ye o babundaki bitumba solosolo batiela biso ndeko lenga nkoyi wana soki nga nalobi batia ndeko lenga nkoyi wana tokutani na ye te tosololi na ye te me natali lolenge classe politique na biso ezali lolenge ya bitumba parce que loko ya motuya tozali nango mokito na Tshisekedi azala ata azali Tshisekedi te mazala na capacité wana ya komobiliser ndeko lenga nkoyi ata azala mabe na ye aza na capacité ya mobilisation na motuno otuni ngai esalisinga mpe nasenga na ndeko nango lenga nkoyi zala constant tata na Tshisekedi okolela ntango nyonso epesi ngai esengo pamba te ngai nazolalaka kuna me na nzela kolala kuna moko ya bapolitisien oyo atiki biso te na IDPS eza oyo lenga nkoyi mikolo nyonso aza na biso mwa kafe mwa whisky bajene balingaka aza na biso wana akolakisa aza na permanence te aza na siège ya ye moko mowei ntango nyonso aza na biso natali na te na bia oyo aza mwana Tshisekedi kobunga kaka me azonga bongo na Tshisekedi kozonga na Tshisekedi eza ni constance mbula ebeta olala nzala ozanga pantalon ozanga mutuka bayi na yo noza kaka otelemi kaka mbum na oyo likanisi yango wana
eloko tozwi na nzela Tshisekedi constance omoni ndeko mwanda nsemi makambo akoloba banana bakolanda ye bato bakolanda te mpona nini azangi bongo constance Tshisekedi atikeli biso eloko ya motuya Tshisekedi atikeli biso eloko ya constant bandeko na biso bayi opposition na koloba na ndeko nango lenga nkoi akanga eloko wana eloko ya constance me na ndenge bitumba ndenge baza wana mobali okobunda okobalola zelo Kabila zongi nsima nga na kasi eza ndeko lenga nkoi na capacité na komobiliser parce que soki toza na capacité na komobiliser te tobanolelaka Tshisekedi ntango nyonso mpo mawe kita biso opposition bongo azala na capacité wana ya komobiliser 3 millions 4 millions 5 millions ndeko Kabila kozonga nsima soki amoni biso tozokoka komobiliser te mwa bato misatu bato mine bakoseka biso bakochola biso uta Tshisekedi akenda tala ndenge batikala banetike me nga namoni mpona tokoba na bitumba ye na nzela ya rassemblement totala mayemaleka te totala esika moto awuti na nzela bitumba abandi bitumba ze elenge na nzela pembe na Tshisekedi akoli bongo kutu lelo akomi mokolo akutana mwa makambo maike oyo epesa biso ntango mosusu population pasi me mbalo nakanisi akoli azwa eloko wana akamba yango lolenge amobilizaka bato na boye ya Tshisekedi lolenge amobilizaka na mitingi po ambate yebi tazalaki modérateur mokolo papa apesaka mitingi na triomphal oyo mitingi oyo tobengaka mitingi ya bupia mitingi ya tembesili oyo tomonaka une mobilisation grandiloquente oyo esalaki ndeko Kabila azonga nsima parce que quand le peuple bouge Kabila recule soki peuple afandi na ye kaka akotala kaka boye Kabila pa afandi na ye ameli supu na ye mais soki biso totelemi tobi mboko eza ya biso mboko eza ya yo moko te moto moko te aza Léopold D biso nyonso uta tozwali panda tokoma be moto moko oyo balingi bakoma na bizali na Léopold D bakoma na bizaleli ya métropole wana etali bango lelo démocratie ekoti na mboka nga nakanisi na bayo otangeli ngai Pierre Lumbi Lisanga Bonganga bango nyonso twana Martin Fayulu totangi susu ewanga totangi susu G14 bauti wapi nakanisi na bato mibaleza G14 na olenga nkoi oyo baza bato ya bitumba makasi wana baye koya bazokoba na bitumba me toyebi esika bauti toyebi nini basalaka eza na bayo bameli supu na Kabila pendant 11 ans kasi bango babandi nde eloko yango ebonga ekoki kozoma mpe na misolo te bafozala na misolo bango te basengeli wana eza okoyina erreur na Katembe Katoto okoyina erreur na ye okoyina erreur na Katembe Katoto soko omoni biso mpe tolinga totelemela olenga nkoi pamba te tomonaki ya ondire neti na Katembe Katoto mama nanga yo somona boulanger na Katembe Katoto na mbongo osomona ta pharmacie ya Katembe Katoto osotomona bisi zandu ya Katembe Katoto alors que 60 millions d'investissement pour na Angolati lukuta eza ndemo kana ba jive pe na ba wela son bazwa disque d'or mutu moto azwa disque d'or mais bana kisasa no sobabi kaka jive azwa disque d'or wela azwa disque d'or Kofi azwa disque d'or wala eza lukuta ba musicien c'est là sisa te wala lukuta ba musicien yo lingi lelo kamba mboka na yo mboka no eza na pasi esika kolala pasi yo bi makambo garantie ate kimbuta loba 3 mois mais bakolo lupango batiaka 12 mois lokola ye mpe alandelaka nete akokamba mboka na kwiti kaka bongo na ndoto tala bafulu partout kisasa solo akolongola bafulu te ozolanda ngai ozolanda makelele namona o Katembe Katoto non Katembe Katoto asali eloko moko te na mboko Katembe Katoto aza tala petit na opinion congolaise bana na biso bayebi nango Katembe Katoto kaka lokuta o milliardaire mboka oyo eza na pasi mpono ozwa ndako na mboka ye fo kokisa bongo 12 mois zomi na mibale ndenge balobaka na kota lingala okokisa yango mpo ozwa ndako mibeko lobi 3 mois oyo bapesa mibeko pongi soka lamuki ekomi butu vimba bakosala badanse zaiko mikokamba mboka bakokoka te ozona bongo yoka te boyebi yango mboka no eza na bulu eke okokende kuna na Angola lukuta mama moni Katembe Katoto asalaka na babanke bakopesa il fait des montages financiers babanke bakopesa mbongo yo otonga na Angola ando otonga
olingo développer Angola mais quel est encore premier ministre na Angola olingo ya awa te mama nanga soki aza na mbongo ebele moto moko alobi on ne devient pas riche en politique on vient en politique pour servir ozolana mais kateba ye mpona zwakani yaka mais nakoyebi biso mpe katebe katoto aninga ye tosi toyoki ye solo ya majorité amataki tasi toyoki ye solo akingakati ndenge aza wana tosi toyoki ye solo biso tofongoli miso Tshisekedi atiki biso ya kotelema miso ya kofongwama ti azokita na aéroport totete bien akolia na frère ya gouvernement alali na frère ya gouvernement sécurité gouvernement bongo oyo akoma premier ministre ndeko Kabila abandi makambo bandakala abandi makambo akozwela biso mutu bwatie premier ministre akozwela biso Sami Badi bangatie tala ekonomi ya mboka esika ekomeli ekufi lisusu pamba te azali wana ayebi na ete makambo ya macroéconomique ekoleka kaka boye kuna kaka masolo kaka Marie-Jeanne auti Suisse ndeko Sami oyoke Marie-Jeanne ayake oyebi oyo tozalaki na Belgique masolo ya économie ya mboka atala te secteur oyo soki tosali relance nango ekoréduire souffrance ya bandeko na biso eloko eza te ngai na kolikia na nzela bitumba mpona mboka oyo toza su na besoin te oyo aza mayele boye oyo aza boye toza na besoin moto aza makasi na baaction oyo akotelema tomoni biso nyonso papa kenda me baye batikali bakomobilize ndeko lenga nkoi ngai na ndimi nasengi soki mpenza eza bongo batia ye mpo eloko kaka be moko capacité na ya komobilize batia ye mpo eloko boko kaka moko esika auti na nzela bitumba ayebi bitumba makasi me oyo baza na biso wana mosusu baza na bango mwa moke na oyo ba G14 oyo to batikali bazala na limemia babandi bitumba sika bakoti kasho te bele baza na bakoti kasho ndeko nga azalaki na prison bayebi yango te un grand combattant ozobunda bitumba solo oyo azobundisa régime suka na ezalaka prison exil to assassinat tala biloko misato yango soki na biloko misato wana oleki na moko te tika biso moni ba prison biso tokota Pierre Lobiso akoti yango akufia Olivier Kabital so akoti yango akufia nondeko longanko ya kota ba prison 6 fois kanisi totika ena mesika wana c'est que ce que nous devons revenir un peu ce que nous le baquet que nani Pierre Lumba déjà na solo quand déjà solo ya Kingakati pardon Katebe Katoto quand déjà solo ya Kingakati yango ne et le but est là que AR batimela qui déjà yango ba suspendre qui non ba suspendre pour nini ba déclaration na ya polo zona na mama mbongo ba kokumisa Katebe ngala mona ngote na lipe kitina kisasa na savon non bayebaka muta mbongo na ba action sociale intégration na ye na vécu quotidien ya bandeko na ye ntango ya ye esika place akonikisa fo ezalaki te ekomi esika baleki bakokobeta bale te ekomi Katebe sur le plan social asali nini na mboka o zéro toyebi ye te aza au niveau ba agrégat eza te mpono oza na mbongo na oyo kosomba Congo ye aza na mbongo akosomba Congo ye aza na mbongo akosomba biso zéro papa zéro tika na yo malamu mingi ndeko Daniel Safu tolandi yo vraiment na bokebi mingi kasi tozongi kaka na kati ya rassemblement complot, injustice, manipulation, intimidation, campagne de diabolisation entre bango na course ya poste Kakabe moko oki koyebisa biso qui on veut aux autres nani ali kama pona baninga nani akoluka baninga ngambo likama pona baninga eza lokoso eloko lengo boma kuna eza lokoso bloc ya rassemblement yango zobangisa Kabila obanga eloko mosusu te akobanga unité oti Tshisekedi atiki euti wapi euti na cheval tala visionnaire mboka nyonso ezala na visionnaire na biso na Congo awa visionnaire na biso za Tshisekedi ye wana visionnaire na biso yango mona esika kokunda ye ezopesa mikakatano bakobanga pèlerinage parce que sika bakokunda Tshisekedi tokobanda kokendaka pèlerinage ekolamusama ye na biso na kibo neti nga bodane de safu soki naoki nzala nakolela nanga episika bakundi Tshisekedi soki naza problème nakolela nanga esika bakundi Tshisekedi bakobanga eloko wana ozona na ngai visionnaire Tshisekedi rassemblement bakosa bino te boyokaka o Katebe Katoto atiaki mbongo o Moïse non c'est la vision de Tshisekedi intelligence ya Tshisekedi capacité na ye
il y a qu'on mobiliser Batu autour d'un seul idéal. Il y a mon cheval. Bako tout la moto l'hôtel qui va on va la mbongo, va on va sala non. Bako tout la moto l'hôtel. Oh eso les kalakati wana balingi ba s'affaiblir. Parce que ceux qui bloquent on les s'affaiblir. Ah, Italie bango, peuple a hôtel maemoko, peuple a pesi bango confiance. Confiance au peuple a pesi bango. Babosani peuple a limbisi bango masumu na bango. Aujourd'hui, Pierre Lumbi a eu 2,5 millions il y a un bon mot à jouer à des comptes finales. Tant à longue pas de Okami. Ça a qui 11 ans durant conseiller spécial chef de l'État. Bon, on dit Makabo, Bokabona Kabila, papa. C'est pas des comptes finales. Il y a le autant dit Makabo, Motobo, Kabona Kabila. Ton dimio, ton lobby, au lobby était Nana Tiki de Kabila, Pambatani, Otosa Mobeko, les conduités, Iyo, ton dimi. Mais ça a dit Mémé. Yo, Yekakaboye, Obe, Nicolomiquier. Olingo okoma mokita na Tshisekedi omundi bitumbani na bobosa na te na tanga ba conférence nationale souveraine tango ba kangi conférence nationale souveraine na Ngunza otobengi na français rappel historique de Pierre Lumbi wana za na société civile aza moko wa motoyo azalaka na kati ya bitumbaye conférence nationale zonga o basango bakitaka na nzela zola nanga mende ko zonga isusu nanzela kanyaka akotika population bongo bango bazana bazabato balongwaka bazongaka bazongaka bakwenda vuto ezala ba Olivier Kanita ezala ba Pierre Lumbi ezala ba on bakwenda mais moto abandi bitumbo asolo abundi tomoni pe mwanda kisa na mwa misala mike na ba mobilisation mikolo eleki awa totika na ndeko totika le nankoi na relever point moko important sa capacité de mobilisation. Son passé historique à l'école Ngankoi, ils ont caractérisé un combat passé historique à Ngankoi, ils ont dit moko à moto azalaka pembe na motabwanya et tient Tshisekedi wa mulumba mukongwa nzoku. Madame Mingi de Daniel toko kende na lombango poto ko mara. Donc na sisi motuna no prédateur. Donc quitte na bande kona biso yo. Ya kanya. Qui en veut aux autres? Toza kuna na ebisio toza na dynamique toza na G7 toza na AR toza na IDPS IDPS azwi primature autorité morale na bango toyebi ezala Félix wana batika na bango ya rassemblement autorité morale eza Félix mais suivi Jacob toki kopesa ngo G7 te toki kopesa ngo G7 te donc Pierre Lumbi alongwa déjà na course G7 balongo topesa ngo bazala na limemia même la mise sur la population bamona bato baliaki kanyaka tango baye et comme on a monté moi théâtre au lieu kanyaka est en opposition bandi mieux tondimaka bango bazala memia ya kotika bamilobela te bakoma bakitana Tshisekedi mokitana Tshisekedi na kati ya rassemblement faut azala un grand combattant de par son passé de Kolengankoi qui je salue en passant azali bongo combattant et loko ngala telemela kiye soko landa kinga na bitando 2011 soko landa kinga na bitando ike eza makambo oyo olinga ko ya salaka biso na nzela zaidi ngoma et loko ngala telemela kiye na etando soki bolanda ki mingi tango tolandeli tomoni kende kwa zala katebe katoto mais tolandi tomoni za bongo te Katembe Katoto, Azabe Yemoko, Abotika la Payemoko, Nebalobaka en français, il va demeurer dans sa singularité ontologique. Il ne représente rien dans les sphères, n'est-ce pas, politiques congolaises. Ce qui appelle ça la police, bon. Après ça fait une population. Après ça fait un journaliste. Journaliste c'était, nous avons besoin de connaître. Après ça fait une population. Ce qui appelle ça journaliste c'est dans le Royaume. Ce qui Katebe Ngai, Tumbo Manazobunda, Katebe, Nana Banganza. Bala bakendekela cité mais mbongo na ye na wiko zwango te eza mbongo oyo ye Katebe azala mandat d'arrêt et on a tuni azala mandat décrispation politique en Brésil et s'il y a sali arrangement ye moko aye ya kende exil aye ko sala ni mona mboka za na droit ozonga na mabele na ye na moment oyo toyebi pouvoir ya Kabila ndenge fonctionne bandi ete barapele aza au service ya pouvoir oyo Madame Mingi ndeko Daniel Safuto kokima sima na ngonga soki pe na lobina sisa soki ndeko Kabila muniki ya kocha Katebe premier ministre zéro Katebe akokate azaka nde mona Sami na se Sami to no moneta na nzela
tout le monde na masina na Willy Sami Badiba tout le monde na nzela mona tala député o ba tout ce que la bengana na IDPS tout le monde boka tebe tout le monde yo so mona kate batana Willy atana ponga bia atana victoire Sami to na komona ata komona ndambo wana mais bongo ye katebe akozana c'est même ya Sami Badiba donc mboke kokenda bozu premier ministre 0 siko ye kateba kozala yango na o na tozana Sami Badiba 0 sur 10 ye soka ye en dessous de 0. Quel est le chiffre, maman? Chiffre en dessous de 0, katebe kato. Tel niveau. Yo, quand on dit que non, moi je suis venu pour les sociales, pas l'alternance, pas les élections, d'abord les sociales. Pour les Congolais, en Tanzanie, tu ne l'as pas, sur la Libye, sur les Cameroun, on peut s'allier pas. Les maternités orphelines. Wana Sami Badiba mazanga discours. Programme ya parti ya Jean Sembusa. Ya ba ko na nini na pale. Matondo mingi ndeko Daniel soki to la doto ko si émission le lote kasi to banda ete to sengeli na dignité na biso to kufa pona nzala. To te ka bwa. Yo kile ba be biso te na ide prestat to ko signer livre no. Ba journaliste ba boya bongo. Biso wa. Bakanga na peuple. Biso wa. Alors, mokonzi ya moka tata mokonzi Joseph Kabila asengete ya boîte ya mokoloto na accord o ebimaki kuna na Saint-Sylvestre, d'accord à Saint-Sylvestre, à Saint-Sylvestre pardon, asengi désignation to moponomina no ya président ya Sensa. Yo moni boni pona nini exige ka kelo ko ane sala mayambo ete ya tia mokoloto pona kopona premier ministre. Et on a l'émission du Cameroun de Kolé Nankoy. Et c'est que les Sikana combattants à la wana. Combattants à Makassi. Mboka Oyo, bande comme majorité, comme les ailes à Léopold. Léopold. Pas Léopold d'Azoka Mboka comme le Kolé Moko. Propriété privée. Il faut interroger l'histoire. Pour les bananes à Léopold. Ce qui va être la majorité, n'a pas de capila, ils allaient y avoir des besoins de téléménage, de bangate, de bangate, de kamakila na biso pour na banana biso. Pambate bitumba yeza bituma mabele. Tozo bunde la mwasita, tozo bunde la ndakuta, tozo bunde la mbongote, tozo bunde la mabele na biso. Notre terre, mabele na biso. Yango tozo bunde la. Eza sous mabele Léopold d'été. Et comme mabele yo ngai ye biso nyos. Ce qui a lobby, Yambote, Atia premier ministre, il y a un combo, il y a président, il y a Sensa, et Zali Malam, et Zali Pemabé, Azala Komikis, Bambate, Morope Mandan, et Zali, et Zali Soussouté. A ko tirer légitimité na ye, Nanzela ya accord à les 31. Comment yo légitimité, Moutoumou Tazana légitimité, ni légalité. Mais le lenga kolombela pe foi baluka ko elobeli a lolendo ndena mona pa bande kona ba Lambert Mende lolendo alekita pamba te pouvoir ngo uzara ngo lisusuté légitimité ezalité légalité pesalini ezalité donc arrogance politique batika yango batika zora na pamba te kanda ya peuple ko mata so ko mina mutema ba ko parata mbango. Moto moko ta gagnaka peuple. Moto moko ta gagnaka peuple. Peuple a gagné. Na ko sisa pona mutuna na yo. Eza malam pamba te ordre zala to kamba transition malam. Ezali pe mabe pamba te yete kaka be a ko exiger pour la sala bo bino bo sala bo azala pe na ko mikitisa. Pamba te mandat na e c'est si là. Azala légitimité te. Na zu légitimité na korwa de 31 ko bo sala te. Toujours beta c'était les sikawana et azu légitimité les 31 décembre. Vous aurez la maille. Madame Mingi de Kanisani Nitango, ministre de communication, la mère Mende, a collaboré primature et ça pour héritage té. Pour essayer l'une des quotidiens qui se fait léguer le coup la testament, la moi la naïe primature. Après ça na Etienne Tshisekedi Tshilombo. Ndeko Lambert Mende bilu bolandaka kaka. Là sur la mona zoba na zapaka. Nabika koloba mokolo. Kasi porte-parole à gouvernement. Ndeko na ngai porte-parole. Porte-parole comme un business nenga lobaka na zoka $60,000. Je le dis sans recul, sans peur.
azwaka 60 000. C'est vérifiable ce que la chaîne de dépenses na ministère du budget. Na activité moko. Soka sali nenga loba nenga kosa kawana. Amta lokutata. Yo moneta bandi bandeko na biso akana o ba momi bandeko na biso basi. Alobi non, c'est un montage. Tant à mon pression communauté internationale a changé les soivioté au magistrat faut passer l'enquête. Ah, na bana nita batela ba papa ko saki mukolo wana. Na bana ne balo ba bongo. Ozona na ko na semaine de temps. Eza wana business na ya azora mo. Moni na bango nyoso ba ministre bandeko ne bile ba su ba mbongo. Na biloko ba carré mini ya sur le mona ka ba bongo. Yango mona ka faut multiplier azora mo kanyaka. Donc on a ngai journaliste de c'est quoi? Na ko croire na ko pas mendete. Quand vous vérifiez votre propos, vous écoutez la lukuta. Na kolingana ba kiselo ko mwa mutuya. Bande ko na biso majorité ya régime Kabila o. Bazana bibundele mibale ya makasi. Tuna na bieza ni bibundeli yango ezali lukuta na corruption. Eza ba arme o. Atande to lobaka bo nzambe kaka sunga biso. Poso ba betio 3 millions na nzoto. Ndeti nga bona locataire. Soko zapena na molimo Tshisekedi te. Yama mona bobima to komisoko sambeli Yesu on invoquer sous Tshisekedi papa koti atoelinga kanyaka bona otaloka yo mona nga moto Tshisekedi na kati ya nzoto tozala ka bato na nzoto me na kati kuna molimo Tshisekedi afanda yo mona moto aliaka te yo mona moto azo sala te moile kanyaka adongoli yo ya lingi be Congo na ye pa Congo yo soto bandi ko timola tina se na kozwa merci na kozwa diamant na kozwa or siko bino bokomi ko sala ka biso bokorompa ka biso na mbongo na biso moko osio mona bo makamozo de kana mbongo na biso yango mbongo na biso moko yango bazo corrompre biso ozona na ngai ya solo na ndio malamu pe na bokebi to komi na suka ya lisolo na biso ya lelo ya pokwa na lelo na pesio lelo basuka ya mboite toka bwana oyo bisanga pe pona nini obeti lisusu sete kaka na candidature ya mwana mboka olenga koinde to fikisima na beti sete na candidature ya mwana mboka olenga koyi par rapport ya caractère ya combat nazo insister kanga biloko mibala combat na capacité ya mobilisation on de kwazala biloko mibala na soko tena bandeko batie ba candidat wana ha esika olenga koya gagner bango ya wana capacité ya mobiliser na historique na ye combat auti wapi auti na bitumba auti wapi auti pembe na Tshisekedi ozona na ngai asale la mayele wana asale la bwanya wana asale expérience politique wazana ngo na bango nyonso le bazana olinga ko yazana expérience politique ole kama na bango nyonso le bazana na bango nyonso le bazana olinga ko ya mener combat ole kama na bango nyonso le bazana olinga ko yazana capacité ya mobilisation na ponye kaka tende balobaka na épistémologie par une dimension subjective. Je crois j'ai relevé les points où ils ont caractérisé les caractères objectifs dans ma propos nangai. Mais la kosuki saboye de konangai. Ce kozi mobeko likunzi nulle part ko banana premier article na préambule tina suka bako le pouvoir discrétionnel ya chef de l'État. Ce ko est un accord bako le pouvoir discrétionnel et ou les élo ko bande ko majorité ba créer vocabulaire na bango pour na traîner ces makam. Bango ba ko mona ke bazo traîner ces makam bazo ko mambokati. Pour la moto azawa ndeko sami badiba ndeko okokate ndeko milima acholi pour na kundel pain yemoka kolela na kundel pain moi zo mona charge na kokité échec eza visible échec ya ndeko sami badiba et monani na miswe démissionner na yote et j'ai dans la dollar de commission na 14 ce qui te comité mars et comment là 20 il y a moto zana besoin de quitter la Tshisekedi otangeli nga bakomoti na machete kulutu na fayulu azana na linga kemi ye paza moko ya bitumba kulutu na lisanga bonga bazana pe na linga mingi ye paza moko ya bitumba mais na dimension ya combat soki na comparer eza olenga na dimension ya combat na dimension ya capacité ko mobiliser ba imboka ba telema pour la na corps na bangona o ezali moko source ya légitimité na kanisa zabo olenga koy mais kozala pena mo kito na Tshisekedi to kozwa source muta bongo te mais moi ya mike na biso ba tozo ya pour la prière comme ko salama comment invoquer Tshisekedi papa zoyaka allo Tshisekedi allo Tshisekedi à côté lio prison bengie prison ko raté soko yango to linga ba kunde sika passé
tant que tozali na mikato tozokima na ndako mona te so okanga Daniel Saf na kimi na résidence kaka na nsima kita Tshisekedi bongo papa akena okima swa batie na biso mausolée tokimaka ata na pèlerinage oza na problème okima esika bakunda Tshisekedi bakobanga esika bakunda bato bakobanga mpe esika Tshisekedi yo obatamila moye bakanga kokanga mpe aturo bokanga ndeni bokanga so ndeni bokanga nde mokili etelemi lelo okanga Daniel Saf eza nde okotimola ebemba Tshisekedi te ya solo tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo ezalaki esengo mingi mpo na biso kopusana pembeni ya bwanya nalingaka ye mingi mpo na franc parler na ye aza moko ya bayaya na école tosali oyo toti ya journalisme abundi po aza na koloba polele abangaka te yango apesi baéclairage mpe position na ye par rapport a mituna nyonso nayelaki ye ndeko Daniel tikala na kati ya linie oyo toyaki mpo toyebi te oza moko ya bajournaliste minene ya kati ya mboka oyo toreconnaitre mokitano mpe Tshisekedi kokosala te biso toza bana na ye oyo ezosalama lelo eza pasi na motema mama eza pasi mboka efandi likolo ya ton essence eza pasi mboka efandi likolo ya ton essence nani oyo akosalisa mboka akoreconcilie biso na momo tozali Kabila me tala ebemba motu monene ekoma basala boye eza pasi eza soni eza mawa bakofutaka yango un jour nzambe akotelemelaka bango ebemba Tshisekedi oyo bakomi kotyola mitali bango soki ndeko Kabila akolanda ngai na nzela mituna na yo areconcilie mboka efandi likolo ya ton essence efandi likolo ya ngungulu essence mboka na biso ozona na ngai ndeko Kabila areconcilie biso ye nde président asigné accord wana babimisi premier ministre milulu ya Tshisekedi salami tokundi papa na kimia soki babimisi Félix Tshisekedi premier ministre voilà la réconciliation nationale même ba officiel ba wena matangana mais soki biso moko tokundi Tshisekedi na bité officiel na wena matangana voilà là où Kabila va rater la réconciliation nationale comment ça rater Kabila 15 ans amona Tshisekedi te amona tikali komona Tshisekedi te Tshisekedi akufi amoni ete mais na kanisi na nzela liwa Tshisekedi akoki ko réconcilier mboka ako réconcilier na lolenge nini ba appliquer accord à le 31 tozana kimia mboka elongwa likolo ton essence ekita na se mboka ekende malamu tala nzala ndenge ekoti misère ekoti makasi bapesi biso moko ya premier ministre oyo azanga misu akokamba mboka aza na misu te bapesi aveugle moto azokamba mboka Sami Badibanga Badibangi to Badibanga yo toyeba bakombo na bango Badibanga to ngana kombo ne kimanga na munoko soko moni bayimboka komba mokonzi bakokanga ngo malamu na munoko te seke mokonzi wana akokamba mboka na zunguluke ozora na ngai ako kende na primature ndeko nanga okokuto to benga kala na kisala ba chekulaire ba chekulaire batapoto na bino bana kisaba wala na ngai primature tondi na ba chekulaire toza ko mitu na tala ba 10 000 tondi na kisasa ba dollar peso mona non ba dim ba fo 10 000 ba fo 5 000 ba frère 10 000 oh ba to biso to ba kala oh to benga na kisasa kala ba frapper ba on ba kon ba conseiller kuna na lobite ke bango to sala ba enquête mais ba mbongo bibi et ça bande ko basala ba misala mabe ba mbongo te kwa lelo ba komi ko kamba biso to mona ba premier ministre na mboka oyo to moni turo na mawa to ba ngumza Karibon Chombe Cyril Adula Lumumba Etienne Tshisekedi wa Mulumba to lo mukana to mulo matata mponi auti wapi Sami Badiba auti wapi Muzito auti wapi tala pesika ba mimi mboka tala pesika ba mimi mboka Moïse Chombe en 64 il devient premier ministre première chose à s'attirer la sociale na social Congo yoko elengi na 64 ozona nga mais o lelo yo ye elengi ni to yoko okitisi soso Cyril Adula ya to ebemba Dula Cyril Adula te to batu balia soso boko Sami Badiba ko salini olobio batu bakobota bakobima na maternité ofele ba maman ba kolia te ba kombelisa bana ndeni ya kolia zate olobi pe bongo kosi bongo kamamboka na lukuta ya ona biso bazala arme boni ni bale mensonge na corruption. C'est que le leader a mensonge wana mona ni Sami Badibanga.
peuple asengi alongwa na ye alongwa malamu mingi tokomi na suka ya masolo na biso na Daniel Safu tosukisi na maloba oyo bimi na monoko na ye mboka etelemi likolo ya tono ya essence soki totali keba te mboka ekopela moto soki allumette ekwei to mpe cigarette ekwei likolo nango kimia boboto o mabota mabino esengo tozalaki bongo na EDTV tozalaki na politico.cd na congolocole-news.net matondo mingi epai na yo mwana mboka journaliste aki au changement Daniel Safu na tombeli bino